Bonjour bandeko balandi, j'espère que vous allez bien, naza bien. Kane bozomona kimezali tacos. Naye nasala ma vidéo oyo vite fait pour na okende musala. Biso ba warrior to salaka. Toza lokola ba fwengiste te. Batu moko bamelaka diamba tongo medi pokwa. Bayebi kosala te, bato alotoko. Bato moko baza bilongi compliqué neti bafwenge neti bakindingu fwenge azoya komatisa kindingu na podium tala kindingu mukuse lokola ye moko fwenge azomatisa kindingu na podium po ya kofingela biso aigle Fally Ipupa fwenge. Eske tango osala biloko wana eske oyebi ke Fally aza pe na bato balobelaka ye, Fally aza pe na ba warrior na ye, aza pe na bato balingaka ye. Ozoya kokotisa, ozoya komatisa kindingu na podium po afinga Fally deux fois fwenge. Eske yo penza ndenge oza wana ozaka mutu? Tango bino ba fwengiste boya bomeka bo comparer aigle Fally Ipupa na fwenge, est-ce que bozala normal? Ba biloko fwenge azosala wana, est-ce que aigle Fally Ipupa kosala ngo? Est-ce que aigle Fally Ipupa komatisa mutu na podium, mutu aya kolongola bilamba na podium? Est-ce que aigle Fally Ipupa akosala ba biloko fwenge asalaka lokola mutu aliboma? Jamais. Aigle Fally Ipupa asota ba niveau wana biso nyonso toyebi eza kutu likambo kolobela te, mais likambo naye kolobela fwenge tellement yo carrière esila oza na ba album ya malonga te oyo kotia bato oyo kotia ba fwengisi na yo à l'aise tango oza na podium, oza na banzembo ya malonga te, yo moko nanu mutu oza compliqué tellement osila eloko oyo point fort na yo ezalaki kaka komatisa kindingu soki kindingu na podium aya kofinga aigle nde point fort na yo. Omoni kosila obambani mabe fwenge, ata kosila mutu ezaka boye te, obambani mabe okwei mabe fwenge, okai kosala bongo te ata kutu oza zoba, ata kutu oza bitanga so etina niveau wana te. Bomoni siko différence ya Fally na fwenge, bomoni différence po Fally akosala buzoba bongo te. Fally aza mutu moko aza tango amibenga aigle seka monaka musika akosala buzoba bongo te. Yo moko nanu fwenge olobaki ozaka na vision te, ozaka na ba ambition te. Tozomona ngo penza na bizali na yo omatisa kindingu na podium ya kofinga bato ba deux fois. Or yo moko fwenge oza deux fois numéro 00. Na mutu ango azoya koloba azoya kofinga azotanga nanu soyi aza mukuse kaka lokola yo fwenge, podium na bino ezanga mutu na makolo eza lokola podium ya bato ya maboma nayebi te soki bosalaka ba répétition ya ba biloko boyaka kosalela biso na ba podium. Après mutu abongo lokola fwenge boya kocomparer fwenge na aigle Fally Ipupa boza baboma, boza penza maboma. Mutu oyo akomparaka aigle Fally Ipupa na fwenge seke mutu na esalaka bien te. Bino nyonso boza badiambere, boza bamelibangi po match eza te. Mutu normal oyo nzambe akela akocomparer fwenge na aigle Fally Ipupa te, jamais. Na ba album, na ba concert, na présentation, na tout boko comparer fwenge na aigle Fally Ipupa, jamais, impossible. Boye kofinga Fally totali bino te, ba échec ba numéro batu bazwaka te ba muswa bino tango ba canceler ba concert na bino awa
est-ce que bomoni biso toye koloba po toyebi ke bino ndenge na bino eza nango normal. Mais yakoya kosimba nde Fally, yakoya komatisa kizengi wana soki kindingu na podium ya kofingela biso aigle deux fois wana vraiment nde tosepela nango te, wana vraiment nde toboyi. Bino bokanisi bino boyebi kofinga te, boyebi kofinga te. Deux fois eza kofinga, deux fois eza kofinga te. Deux fois égale 4 eza kofinga te. Eza kofinga de, eza kofinga te. Bino boyebi kofinga te. Tofinga ka bino te po déjà bino ndenge eza wana vie na bino, carrière na bino déjà yango moko eza mafinga. Tofinga bino lisusu. Elo kofinga bino eza te. Bino déjà komitala boy. Bino déjà groupe na bino ndenge boza wana boza déjà mafinga. Donc mse toka ko bakisa biso mafinga likolo mafinga. Eza na sens te. Botika nde Fally ya. Bokeba na Fally. Bokeba na Fally. Fwenge yo déjà oza déjà okufa. Ozo mikunda sikonde yo moko. Tala petit Fally abimisi diki ekundi carrière na yo. Diki ya petit Fally eleki carrière na yo mobimba Fwenge. Tika na yo. Tika. Ozo komi na suka tika. Ozo koka lisusu te. Okomi matisa bakindingu na podium po ba défendre yo. Tika. Okomi komatisa batu na podium na yo po balongola bilamba ata yo moko. Homo na siko niveau na yo place ba papa baza bana baza yo zo bimisa ba soit disant soki ba musicien na yo soki spectacle na yo eza batu ba ko kitisa bilamba liboso ba. Est-ce que ça na sens? Tika. Bokeba na bino na Fally pourquoi?